Matondo na bino balandi vam télévision baibomesa na bongo kolanda bongo etando na bino ya boyebi etando ya bonsomi etando ya mbongwana etando bongo ya boyebi etando ya yambo ya baindo matondo na bino esika bozwami tolobi lolenge ya bomama ye lisusu mokolo lelo na ndako na bino eye bongo na basalon na bino esika kani bozwami boko babongo kolandaka manaka iye chaque lundi na 14h boza pakate papa benga mama benga bana bo benga na bilenge mama benga pe voisine boya bongo kolanda bongo manaka na bino lolenge ya bomama mbote na bino banso bandeko bisika bozwami bae boza bongo na basalon na bino bae bosi bovandi balobi tango simbi télécommande moni lolenge ya bomama vom télévision babi ko zapete mbote na bino esika kani bozwami mbote na bandeko ya kimbanseki balobi bango penda 5/5 bazo bongo vom télévision bazo sepela bongo bamanaka ezoleka na vom télévision bazo ko bape kolanda bongo lolenge ya bomama balobi mbote na bino kuna bae boza na kimbanseki po nini te mbote pe na bae bazali bongo na Congo Brazza babi kuno na foi on a tomoni libote ya tata sendo balobi en tout cas 5/5 bazoko bakolanda bongo vom télévision ezoleka bongo malamu matondo na bino bandeko balanzi balobi na biso lolenge ya bomama po nini lolenge ya bomama yene eleko iye po nini vom télévision eleko iye balobi pona kozongisa bongo moto moyindo na nzela pona kozongisa bongo mama moyindo na nzela babi mama moyindo abungisi ba valeur na ye banti valeur ekomi ebele yango wana biso toyina manaka iye lolenge ya bomama pona koteya lisusu ba mama poto kwa kobongola bongo esaleli po mama abungisi ba valeur na ye mama abungisi boye mama ayebita sala nini yango wana tine ya manaka iye lolenge ya bomama oyo banda koleka chaque lundi na 14 na baetando na bino balobi tozapaka te tozalaka po tolandaka manaka na biso iye po tobongisa bongo ezaleli na biso balobi mokolo mwa lelo toye lisusu na manaka ya sika tokokoba na masolo na biso tobetaki pose wuti koleka balobi mwasi mama esaleli nini ya mabe oyo esengeli mama ya evite na bomoi na ye eza bongo ebele biloko ya mike mama azosala oyo azomona ngo eza normal or na société na biso biloko wana ezosilisa mama bongo valeur biloko ezokomisa mama bongo eloko pamba biloko wana ezokomisa mama bongo mwasi azangi ntina na société yango wana lolenge ya bomama toye lisusu na mokolo mwa lelo po toyeba bongo lisusu kosolola balobi ezaleli nini ya mabe mama esengeli atika ezaleli nini ya mabe mama esengeli ya evite bandeko balanzi tolobaki na bino toloba tango nyonso éduquer une femme c'est éduquer toute une nation mwasi oyo abungi mpona kozongisa ye toyebi ke ekozala mpasi kasi malembe mwasi oyo wana tokoyeba na koeduke malembe mwasi wana tokoyeba na koteya ye po azongela ezaleli ne ya bakoko tomonaki na ntango bakoko na biso basi oyo basalaki bongo misala oyo biso ntango mosusu baza parmi bamakundi na biso parmi baforce na biso ya Kimpavita na 22 ans na ye d'âge ya Kimpavita ayebaki na bongo kotelemela mondele ayebaki na bongo koloba na mondele trop c'est trop tolembi mabele ya bayindo ekokende esika te esenge na bayindo bazwa bongo connaissance ya ye mondele azosala esenge na bayindo bazongela bongo mabele na bango tomonaki ya Kimpavita na 22 ans mais loso toyebi to bando kocompare na bilenge basi baza na 22 ans lelo lito ya Kimpavita salaki na mbanza Congo lito ya Kimpavita salaki est-ce que zene elenge mwasi lelo na 22 ans akoloba ngai na mikabimbeka ngai na mitiki pona bundela bongo boyindo na biso pona bundela mabele na biso ya Congo te afelika na kolikia na lelo eza mwa pasi mais ya Kimpavita tango atelemaki na 1704 asalaki mosala wana ezalaki sans crainte po azalaki bongo na soutien spirituel azalaki bongo na soutien spirituel azalaki bongo na nguya ya bakoko ezalaki kosimba ye oyo esalaki ke ya Kimpavita atelemela mondele bana mondele te tolembi eza bongo mpe na banengwa nzinga la reine nzinga oyo atelemaki ya babilite na ye ezwaki 40 ans lito wana nengwa nzinga alobaki soki bitumba eza tokolemba te po nini yo mama lelo omitiki na yo omimoni na yo lokola eloko te oyebi te nakende wapi nakobeta ekuke nini po bayoka ngai lolenge ya bomama tala ntina na yango na baetando na bino babi tozozwa force na biso epai ya bayo basalaki mosala oyo
yambo matondo mingi na banenga kialaki opo bino bozali pe lisusu moko ya soutien ala mokila mosuni awa na kati ya Congo po na mateya na bino yango wana tozomema bongo mpe biso mpe na ezaleli na biso mbongwana oyo toya kolakisa bongo bandeko mpe liboso ya baetando mpo nini te matondo na nisongi ya nzela fumukusuki ya mozala mpanda na ngola babi mokobi misala 1921 tongo moi butu bango baza komipesa na ntina ete mosala bayindo basosola nini esengeli bongo basala nini esengeli bongo balanda mwasi azonga na valeur na ye mwasi azonga na kibokoko na ye bandeko balanzi tolobi toye lisusu kosolola kolandela ezaleli nini ya mabe oyo esengeli mwasi bongo moyindo ayeba na kotika totalisaki bino manaka euti koleka lelo tozomona basi soki na bakomune nyonso kokuta elenge mwasi bilenge basi oyo bakoma bongo ntango mosusu akovanda toute la journée asokoli te azozela 15h 16h 17h azozela pokwa mpo balobi iparaîtrait ke na ngonga wana nde ntango nyonso soki otia maquillage esalaka mwa bien mwasi elenge mwasi azozela ngonga oyo wana mpo acha ya ye maquillage po abima libanda mwasi oyo wana ntango akotia maquillage elenge mwasi oyo ntango akotia maquillage po abima libanda ake kosala nini libanda okolandela bandeko balanzi akosala na ye eloko ya malonga te me mwasi azobima akendeka na balabala akokota na terrasse oyo ntango mosusu asombi sucré asombi kokabi asombi fanta avandi na ye na terrasse aosala na eloko te akovanda 4 heures du temps esika wana azaka na sucre wana ezalaki ya malili ekomi moto azaka na wana na espoir nini bandeko balanzi ezaleli mabe onengwa to mama esengeli atika elenge mwasi na ntango akovanda bongo na terrasse avandi 4 heures du temps 5 heures du temps kaka na sucre na ye wana azokoexpere ke babenga ye mobali moko aya atuna ye mobali moko aya asolisa ye botala degré oh abimi na ndako na bango aye kaka na bar aye kaka na terrasse avandi na espoir ke akozwa mwa mutu nayebi te bandeko balandi wana eza ezaleli oyo tokoki koencourage te eza ezaleli mabe oyo tokoki koencourage te mpo nini mwasi ye moko abi nakei mission eza mission de service te ake mission ake komiteka abimi mpenza na likanisi oyo wana mpo nayebi te outi epa na bino kobima kokende vanda na terrasse osombi sucré tamosaki na mwa 2000 francs nao ondimi osombela ngo kaka sucré mpo vanda na terrasse na espoir ke mobali moko amonana mobali moko abenga yo mpo bosolola nsima na yango bandeko balandi tolobaki na bino émission eye mpona koteya lolenge nyonso mama azokotambwisa bomoi na ye mpo mwasi po azonga na valeur na ye esengeli na ye toteya ye parcours wana nyonso parce que mwasi asabungi uta ntango balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation toye tosolola kozala ya mwasi o wana elenge o wana ntango avai na terrasse l'espoir na ye kende nabimaki bongo lokola na mipetolaki natiaki bapropre nabimi bongo nazwa mutu bomoi o wana bandeko balanzi nakoliki eza moko ya bambeba moko ya ezaleli mabe oyo esengeli na biso baboti koteyaka bana biso ya basi biso baboti kotalisaka bana biso lolenge nini esengeli mwasi atambola mpo tolobi mwasi oyo abotami avandi na mpo baboti fo baeduke malamu baboti batalisa ye bomoi malamu mpo lobi mwasi wana mpo akobengama nani femme foyer akobengama mwasi na ndako ya libala bandeko balanzi tolobaki na bino mabina mama tomoni bamama babina bamatanga badanse nzoye badanse obscène mais mwasi wana mpo azokoba soki oke na fete mwasi asili neka valeur mwasi ayebi na ye ntina na ye te akoki azala ata mosusu accompagne akoki mpe azala ata mosusu accompagne te mais mwasi wana ake na fete omona batie musique lokola nzembo nalinga yango mingi akobina na ye ndenge moko omituni aza danseuse omituni awuti kaka na ndako na bango mwasi azokobina sans soni na miso eza te mwasi akoti na terrasse bovandi boye bazomela esika na ekala bazomela mwa masanga bazomela basucre mwasi atelemi abandi kobina soki otuni abina na orchestre nini aza abina na orchestre te mais ye moko kaka
à se livrer na ba danse publicité ya nzoto publicité ya nini azosala mwasi wana mwasi moyindo bandeko balandi eza pasi tozomona ngo na mokili na biso mutu akoloba na ngai ke lolenge ya bomama wana bamama basalaka bongo te me moto nyonso na vie na biso na bomoi na biso moto nyonso ozomona lolenge iye bamama oyo wana bazali bongo kose comporte ndeko balandi balobi femme africaine mwasi moyindo mwasi ya valeur mwasi oyo wana mpo nini ezaleli mabe wana na miso ya bato mpo nini ezaleli ya soni na miso ya bato obini na bar obini na esika moko en plein air obini na fête ose gêné te yebisanga sikoyo oyo oyokaka soni ya makambo nini mpo soki oyo wata mosusu moto amibombaka mama ntango bakumisi mama babi lokote ya yambo mwana alobaka eza lokote ya mama tosala barécitation na baekole bazokumisa mama moto asala récitation ya femme noire wana ayebaki kopesa mwasi valeur na ye babi to aki gouverna mes premiers pas mwasi oyo wana oyedaki mwana na kotambola oyedaki mwana na koloba mwasi wana po abatelaka bomoi mwasi oyo wana bandeko balandi eza pasi soki tokoteya te eza ta mosusu na etando mosusu ekoteya makambo oyo te yango wana ntina ya vwa mu télévision wana ntango nyonso tozongisa matondo na nisongi ya nzela na initiative oyo ya vwa mu télévision elingi bongo balongo elingi bongo fungoki mbango yango wana etando ebotami lisusu mpona kolamusa bongo makanisi ya bato mwasi oyo wana mwasi asili na ye valeur esalaka mpasi ntango tobeta lisolo ya mwasi mponga naza mwasi ezosala mpasi ezosala bien te kasi esengeli na biso tolobi fo toloba mpo soki tolobi te banani bakoloba mpo tozomona betando ebele baoteya oyo esengeli te na mwasi abongola ezaleli soki oteyi mwasi libala aluka ndenge akoluka libala me ezaleli ya mwasi akomema na ndako ya libala eske oteyi yango comportement au mwasi akomema na ndako ya libala eske oteyi yango bana biso bilenge basi bazokende bandako ya mabala impréparé baza na bango préparé te bazwi kaka bongo akende lipolo kwa mabala ekoma osalema ndenge bato bakanisi akutani na moto na ye akutani na mobali na ye mobali mpe akutani na mwasi na ye basali bongo libala bayepa aboti lokola tokomi na mboka oyo pauvreté ekomi bayeba bala mwana na mwasi mama kosala nini mama atiki tala esika bana biso bazokende kokutana bona bambeba tala esika bambeba ezokoma na eteni ya bomama balobi lolenge ya bomama bandeko balandi esi makambo basoni okotala na bareseau sociaux mwana banani bazosala biloko ya bongo mwasi ozolanda video moko bakangi mutu boke kotala otali video bakangi nani mwasi moyibi bandeko tala ndenge tozomata kaka baniveau mwasi songisongi mwasi impoli mwasi aza sans valeur mwasi akomi ntina niveau ya koyiba ya basi eza kaka na Afrique ta même na Europe moto akoti na supermarché bozala pene na caméra de surveillance ayibi ta mosusu bwata miliki ayibi ta mosusu savon ayibi ta mosusu shampoing akotisi yango na nzoto ezosalama mpa banani esala mpo ya mama yo botaka mokili okomi ntina niveau toyebi te eza pasi mposo toyebi ta mosusu na Afrique eza pasi kuna mpe na Europe eza pasi aseke toza kaka lolenge moko kasi toye kodenonse ezaleli yo wana mwasi moyibi bokende na basupermarché bokende na bazando na biso elenge mwasi mwana 20 ans mwana 22 ans lokola fatia kaka perruque ya kabelo na mutu akoti na boutique moko akoti na magasin moko tema bato baza telema ebele ya luki ndenge ya koyiba perruque wana abombi wana nzoto apesi mbongo te ayibi balobi réseaux sociaux mpe koma eloko mondela yela biso baetale oyo na réseaux sociaux basilisi yo valeur na yo ya bomama mpo nini mpona posa moko kaka eza nango posa moko ezanga nango ntina mpona posa moko ezanga nango ntina toyebi te ntango tolobeli
Moi ça tient maquillage pour bima libanda qui nous comme mobile. Moi ça tient perruque. Oyibi na perruque. Ceux qui na régie bande ko balandi tout ça. Tout solo na bango lolenge moko to éviter. Image lenge moi sur alobaki na parlement, azaki na kata conférence moko alobaki sur makambo. Moi si moyindo pour la nini to lingo o garder identité na yo. Au moni perruque ne vie, au moni maquillage ne pour y to garder même na teinture na yo. To la nanon image au bongo to ko ba manaka na biso. Avec ses longues mèches et son tissage, on dit tu es belle. Je peux venir avec mon beau visage, sans crayon de beauté, sans fond de teint. C'est vrai, je le suis là devant vous. Mais est-ce que mon fond, il est bon? Si j'ai un mot à dire, vous les femmes, si vous voulez vous donner de la valeur, ce n'est pas avec vos cheveux. Et refusez quand vous juge avec vos rouges à lèvres et vos cheveux. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes des femmes fortes, on est des femmes fortes. Si l'humanité est celle qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'une femme a mis au monde un homme. Le sel ne fait pas la publicité devant le cube. Matondo bandeko balandi, tolandi image wana, mwana, jeune fille. Ce te bito pesa même âge, tam sont moins de 20 ans. Ce te bito exagère entre 20 et 30 ans. Tala elenge mwasi o makambo alobi. Batu ya âge na ye, est-ce que vous réfléchir ndenge ya lobi? Bazana bango na kata réflexion moko, bazana bango na likanisi moko. Bazoko kakoloba ndenge ya azokanisela be ndenge ya lobi te. Ponini elenge mwasi ya moyindo alingi se comparer. Mettons to se comparer ka to bito to se comparer na bato ya film, to se comparer na réalité te. Bato bakene mikili ya poto bayebi réalité ya poto ndenge ezali. Biso to se comparer na film, to se comparer na série. Ngo fumu sukia muzana mpanda na ngo to bi matondo biso po papa lobi ba série e ko bebisa bongo basi ya bayindo e ko bebisa bongo femme congolaise e bebisa bongo femme africaine ba série o wana moi ça comme une lobeli ya muta série moi si azangi mobali na respect pour mona ki on a série ta la jeune fille o maya lobi ta la jeune fille o mama lobi est-ce que c'est tout ça naturel et ça qui bisote OK ko yiba perruque pour kaka nini o apparaître na miso bato o bima na miso bato ba mona yo mutu na habite na naturel de ba komona so bakangaki basuki ya maboko ba bimaka bato te les deux hommes na première dame tam so to pointer pour maman Olive Lele tous mona e alati bien masana suki maboko na mutu bato bazo cheka te bato bayebi ete siko po nini mingi bandeko balandi en tout cas boko limbisa toye poto te yana toye poto solola pour moi na pe bato balingaka plus biloko ngotali jeune fille on ndako azo bimela bien maman on ndako azo bimela et so refléter nango eloko azo luka tia $200 bien $100 na mutu te ata ya $20 tam so ndako na bango fufa ko lieza te matembela ko lieza te pondo ezate madeso ezate mais ye azo sepela acha perruque na mutu mbongo ata musako ekopesa motambusu na ndako esunga ta mususu libota mais ya sepeli ala ta perruque bandeko balandi eza na ba image ezo circuler na réseaux sociaux ba image ya malonga te ba image ya malamu te mwana mwasi alingi bapesa iPhone 11 osalaka musala nini pozo iPhone 11 toyebi suka ya iPhone 11 suka ki wapi à se faire violer par 11 jeunes garçons à se faire violer par 11 jeunes garçons pour nini azo iPhone 11 na ebite bo moi na yo vie na yo maman elenge mwasi eza iPhone 11 lelo mwana mwasi wana atiki bo moi dikola iPhone 11 ata bakangi ba garçon wana mais ye abosani passion ya mama na ye amemaki 9 mona libuma binisi ye mutu po nini ka obotamaki mwasi toyebi te biso basi tosala nini na mokili mabe nini biso basi tomema na mokili yango tolobi lolenge ya bomama toye poto te mwasi abongola ezali soki bakomi kolakisa biso baimage mama yibi na supermarché likola nzala eza pasi mama wana yibi na supermarché totuna na pe toyebi te so eza kaka nzala ya degré nini mama wana na bomoi nazangaki ntango mosusu 10 000 francs 15 000 francs ya kosala mwa mombongo bana na balia o esengeli yo moni bana fu bamela miliki moza na possibilité wana te oyibela bana miliki
bana miliki ya motolobi eza mawa parce que départ na bandako na biso eza mabe mama ebi koteya te ako koteya bana na ete c'est leur possibilité baza nango bana na ngai possibilité na bino par rapport ya papa na ngai esimbaka te yango wana oyo tokutana nango tolie te yo olingi oyo mabana na vie soki ya luxe nayebi te bato babengaka luxe kolia maki na ntongo mwa spaghetti mwa ti wana ya colorant parce que ntango olobi miliki yango eza neti nini esaka bozwika ti wana rouge botiango kaka mwa colorante bana bamela yango nde esalaka mwa bien bana bamela yaourt ma oza na possibilité ya te akomisa bana na vie ya luxe oke koyibela bana tokoencourage yango ta c'est vrai video wana esalaki bien te na réseaux sociaux mais tokoencourage yango te eza soni mpona bamama eza soni mpona bamama oza na possibilité ya kosala mwa commerce ya moke mama mpo nini tosala yango bana na yo balia ndenge yo ozozwela komimema na standing oyo oza nango te mpo ekopousse okende koyiba jeune fille okeyiba na crayon de beauté okeyiba na rouge okeyiba soki na faux de temps botia oza na possibilité ya kosomba yango te mais olingi osomba olingi ka otya yango mais ememonaki moyibi yango tomoni bato bakomoyiba bana basi bakomoyiba en revanche mpo okeyiba perrique ntango komata mpe na moto bayibi yo mpe perrique yango osali nini yo sambwe bakangi yo bayokisi yo soni kote oyibi mais osala nini tolobi ezosala makala na bakinshasa te na congo te na afrique te mame na poto tomonaka baimage nani kaka mama moyindo mwasi moyindo akomi maboko milai mwasi moyindo akontrolaka poshe ya mobali na ye mobali aza na douche ye akoti akontrole poshe ya mobali akonte mbongo abi ata mosu akoyeba te ayibi mbongo siko nayebi te mama ya bongo akoteya bana lolenge nini mama ya bongo ezala nini akopesa na bagénération future na ye mpo éduquer une femme c'est éduquer toute une nation soki mokili ezobeba mpo mama azokende kaka na kokobeba banti valeur eleki ebele mwasi oyo wana ayokaka abangaka te mwasi abangaka lisusu te donc mwasi akoma mwasi abenyoma mpo soki mwasi akende kotekala akotelema na balabala mpo amiteka amipesi valeur nini basi ya ebele onga mokonzi onga nanga ministre mais ntango oza mpe na kati ya société ezaleli nini yo olakisaka na bandeko yo méprisaka bandeko no basi oyo baza ya kozanga nyonso wana lolenge ya bomama batia kone ebonga moko boye oza secrétaire esika moko boye bandeko no basi bayaka ata mosu mpona koluka mosala yo mama olobaka na bango nini mpoza ndeko no mwasi soki lelo basi oyo ya bakonzi basi oyo baza na babibonga bozwi basi oyo te batekaka bandunga na valeur toza entre biso na biso basi bobi discrimination mpo kanti ezosalema me biso na biso mpe tozosala yango ti ntango oyo boyi ndeko no mwasi oyo aza inférieur na yo oyo aza inférieur na yo na makoki oyo aza na bozwi te lokola yo ntango boyi ye eza discrimination te yo olingi nini mpo lelo so tobi tokende na eteni ya politique tozomona lelo premier ministre azoconsulte kala mingi te gouvernement ekosalema mais basi bazokende kolobaloba basi bazokende bango mpe bazwa bibonga yango tolobi biso bokasi na so tozwango na ye akimpa vita tozwango na Nemwa Nzinga est-ce que bokozala bafemme forte lokola bango lolenge bango baselela mosala ntango yo ozoluka ebonga est-ce que kozala mwasi makasi lokola ye akimpa vita lokola Nemwa Nzinga lokola Nemwa Mafuta mais lelo ke welela ebonga ntango kozwa mosala kosala nango nini bana basi baza prêta nyonso akeluka mosala na société balobi na ye yamba mosala mbeto akengo na facilité po asali calcul na société ntango banofutanga soki 300 nakokoma vie ya bien nakokoma véhicule ye asali calcul wana me amoni bomoto na ye te amoni bomwasi na ye te valeur na ye wana moto wana koma omoni chaque jour oyo nalongolaka ebilamba yambo aza mosala tebi biso mpe bandeko babali ndenge bazalaka
lisolo kobeta mais va yo ndima olati bilamba olati sapato za likolo olati soki nini okantu mipesi valeur te eza bato mo bamona neti eloko te mwasi amiteki mpoza mosala mais mwasi wana soki akreaki entreprise na ye soki akelaki eloko oyo ya ye comme ça ozana plus de valeur ozana plus de valeur par rapport nde akendeki komitika amiteki mpo azwa bongo mosala babi ezali mabe lolenge wana eza lolenga malamu te esenge na mama atika lolengo wana mwasi azongisa makanisi amitala bakoko na biso batambusa ebomoi ndenge bazalaki mpe na misala ti mosala ya bilanga eza jete ya bandeko balandi mosala ya bilanga lelo bato bakokango te mpo na nini bakokango te mpo mposa mosala ya jete mosala ya zoba te ntongo tozokola bazoloba ndeti biso soki esala coupe couture mosala bazoba coupe couture ezalaka bato mayele te nde basalaka yango me na lelo ntango tozolata bilamba alati prête à porter atolati elamba okende ngo ye moko atere atonga na miso na yo yebisanga soki mosala wana ezalaki mosala bazoba bato basala yango te mbe tozolata bilamba ya kotonga mpo nini te mama okoluka kosala bongo mosala te mozosepela omitanda ozosepela obimano na balabala ko oyo banaza komiteka bona biloko osomba ngai l'argent facile mpo nini bandeko basi tozongisa bongo makanisi nalobi na bino ezosala bien te ezosala pasi c'est pas facile koya kodénoncer makambo basi bazosala mpona aza bongo mwasi lelo atokomi toza ja na début mars le 8 eza kala mingi te dans une semaine le 8 mars mais tokotala makambo ekoleka le 8 mars banani wana basi parce que mwasi lokola basilisaki ye valeur mwasi lokola bapesi na bango ye chance wana te na mokili mpo ye moko alingi ne bapesi chance wana te na mokili biso tozalaka na mokolo moko mokola bamama le 8 mars est-ce que na bamikolo nyonso oyo tata mokili asala tozalaka na mokolo moko kasi okoa biso mo todiminue bomoi na biso ya kopesa bomoi na biso mokili tovivaka na biso te tokovivre mokolo nini le 8 mars bokotala badega nini ekoleka le 8 mars le 8 mars nyonso wana nani mwasi barendez-vous po Saint Valentin uti koleka bino boyebi soki ezalaka soki mpe ozalaka mwasi akala mobala akala bokende okuta nayebi te biloko ngo ya kindokene ezalaka ndeti ndenge nini mais tolobi oyo tozoya lobi ya dans une semaine le 8 mars bokotala bamama balobi mokolo ya liputa me ngai na kolika liputa kolata liputa eza molato ya bamama surtout na femme africaine esalaka différence na biso bisika mosusu tokendaka eza liputa na ekangeli nango ntongo moko alati libaya alati 2 pane nde so olataka 2 pane bayebi kosala différence bayebi oyo femme congolaise ya Kinshasa soki batali bayebi ka femme congolaise ya Brazzaville soki batali bayebi o femme oyo africaine et bapays d'Afrique mosusu mpo toza na bekangeli ya balolenge na lolenge yango nde esala identité na biso bayingi kolata liputa sikoyo bolobi mwasi azaka na mokolo moko le 8 mars donc mikolo nyonso toza boye tozoko existe te biso bayo topesaka bomoi ondeko balandi yo mama mpo ovai na etando nayebi kozotala yo moto opesaka bomoi soki ntango bapesi yo mokolo moko le 8 mars yo moko ozoko milobela nini ndenge oza bongo vivaka te le 8 mars nde kozala na bomoi le 8 mars nde kozala na vie mpo le 8 mars nde kolata mikolo nyonso olataki maputa ezalaki mikolo te babi le 8 mars kaka mais tokomona mpe basorte ya batenu basorte ya maputa bamabaya ya doni nzoka ekoma na Congo bamabaya ya tolo polele ekoma na Congo bandeko balandi eza mawa ntango tozoba eza mawa omwana mwasi atongisi libaya soki atomboli loboko se ya lipeka nyonso ezomonana eza malamu te na bokoko na biso se ya lipeka mwasi
emonana na miso ya bato basi ya bongo mpe balinga bato batonga mabaya bongo balinga koloba maboko kaka likolo eya malamu te bandeko non tolobi ngonga yango tozoka interpele bino nayebi te bato bozala soki bakonzi ya mboka botika kopesa le 8 mars wana valeur moko boye po le 8 mars wana so tolandi bahistorique nango esalama mama ata na États-Unis kuna etali ata biso te le 8 mars wana totika kopesa yango valeur moko aux femmes congolaises comme Mimona sans le 8 mars neti azoka exister te sans le 8 mars aza na vie te sans le 8 mars bo moine zate totika kopesa le 8 mars valeur na le 8 mars c'est comme si yango eza bo moine l'état na biso pas appuyer yango apesi yango valeur akosesi yango maputa tozomona Jésus circuler maputa le 8 mars ba motif maputa ya lolenge ebele mais moi ça zo kopeka ba anti valeur moi zo kopeka makamba malamu te kaka ba anti valeur moi zo kende de plus en plus na kobeba l'état to ko soutenir te o eza misala ya maboko ya ba mama maréchal ba mana basala ka bandunda so toke côté bangiringi kuna na en face ya soki si je ne me trompe pas ya IPAC babilanga mo bande ko zala wana na bandal na côté kuna na mola babilanga mo bande ko zala bazo ko soutenir ba maman wana te mais bazo pesa plus valeur na ko sala mama na liputa po asomba bango bazwa mbongo gouvernement pesa chance te na ba maman wana ba maman bandunda ba maman bilanga mike eza de partout wana to mona na ba commune apesi bango chance te apesi bango chance balata liputa imprimé ya le 8 mars basomba bakotila ye mbongo mais basi o wana o basalaka ndundo toliaka matembe toliaka balegime nyonso toliaka basi o wana bapesi bango valeur te ndiko balanzi ngai na bino tumeka na kolanda mosala oyo pour lelo mingi na Congo eza pasi omona mwasi ase lancer na faire moko boye amipesi corps et âme na mosala na ye po avancer ezalaka lelo asali tobi kuna kokitele patience eza te mama apesi patience te na mosala azosala apesi yango bolingo te atie volonté na ye te na kati ya mosala wana mais tolanda nano image oyo ngai na bino mwasi oyo awuta mpe awa na mabele ya Afrique akenda Canada abeti lisolo na lobi so tolandi image alobi musala mane mutande ko saba ndeko initier mais bande ko linga ngote metonga akomi na Canada avandi akanisi abi immortaliser mama na ye azongeli musala kwanga ezalaka musala ya pasi musala ya facilité mais awa na ebiti tolanda na image obongo tokoba na ba commentaire. À Ottawa, au Canada, une dame s'est donnée pour mission de produire de la chikwang professionnellement dans les normes hygiéniques internationales. Et cette idée a germé dans sa tête depuis son enfance. J'ai eu l'idée de faire le kwanga quand j'étais encore jeune. Quand j'étais jeune, je faisais ce travail-là avec ma mère, mais c'était tellement dur que j'avais vraiment décidé de ne plus jamais le faire. Mais quand j'ai grandi, au cours des temps, je suis arrivé en Amérique du Nord. J'ai eu un rêve où on me disait que je te bénirais à travers le kwanga. Alors j'ai repris, mais tout en adaptant la formule selon les besoins de l'Amérique du Nord. Le kwanga, c'est une transformation de yucca en pain. Et cela peut se manger avec les légumes, les sauces, les viandes, les poissons. Et même on peut le manger avec du ketchup. Et c'est vraiment bon. Comme ça n'a pas de cholestérol, les gens aiment ça parce que ça donne la bonne santé. Les chikwang de maman Rachel sont très frais et de très bonne qualité. Mes kwangas sont vraiment spéciaux et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'avant même de commencer le travail de kwanga, j'avais fait l'analyse au laboratoire qui ont déterminé les valeurs nutritives. Et puis j'ai contacté les services des inspections des aliments qui m'ont donné des conditions à remplir. Et j'ai rempli toutes les conditions. Et mes kwangas sont vraiment frais. Je les fais sur place. Je fabrique la pâte et toute la procédure sur place. Et c'est vraiment bien. Il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de graisse.
et c'est vraiment très bien. Et c'est frais, ce n'est pas comme des kwanga qui doivent faire des mois et des mois dans les conteneurs, dans les bateaux. Mais ça, je les fais fraîchement. Si vous voulez chaud, vous les prenez chaud. Si vous voulez froid, ça dépend de la distance où vous trouvez. Mais c'est des kwanga qui sont vraiment bien. Pour acheter les délicieux kwanga de Maman Rachel, contactez le 613 769 01 94 613 265 23 24. Prix au détail, 4 chikwang pour $10. Ramassage en personne dans la région de l'Outaouais. Lundi au samedi, de 11h à 17h. Au 196, Jeanne Mance, Vanier, Ottawa. Expédition, disponible, frais d'envoi à la charge du client. Prix de gros, disponible pour les magasins partout au Canada et aux USA. Le produit est livré dans un emballage avec code barre pour en faciliter la vente. Matondo na bandeko ya régie na image ko siko tshela biso bandeko balandi ngai na bino to landi ngai na bino to moni ndenge nini maman asali entreprise esali ngai esengo ne asali entreprise ya kwanga kuna bango na Canada baza mingi te ba indo par rapport ya mais maman na amitika biso lingi ya moto kaka yo ba livre ya moto kaka yo siko to mituna awa epai na biso bakonzi ya mboka ezina ba maman bazana ba initiative wana te biso ba maman tant total image to milobeli ni musala panga musala salite musala ya solo musala mabe ebe yebisanga maman osela mbongo kuna na Canada ya mona musala salite te musala ya solo te kaka yo esika biloko ne sezo mo ezalaka manioko eza awa nyonso ezalaka awa bobi difficulté ni maman wana zana ngo po asalela kwanga kuna mais yo awa na mabele ya Afrique na Congo précisément uzana nyonso wana facilité ya kusala musala wana mais osepeli na ona ngote donc quelque part peut on interpeller le gouvernement na biso poni ce gouvernement na biso ministre ya genre et famille tebi ka kozala pe kaka mwasi ba initiative oyo bolonga ba maman na ba bilanga mikie bo comme ça bona bilanga minene ba maman ba osala ba kwanga bo sala ngo entreprise parce que kwanga eza trop bien en termes aliment de base elia maka partout non on a fait des ans kwanga ti elia maka partout elia maka ngonga nyonso siko soki boko soutenir ba maman na ba initiative wana peut-être mon entreprise à kwanga les tchoto moni kuna très propre donc qui na petit à kosa kolia kwanga bino pe bandeko balandi ba mabo kotala yango osala ka musala ya kwanga zana no musala o ita mususu ya muke komisango munene komisango pe propre lokola mamo wana possibilité ezali bandeko balandi tolobi mwasi a copier ba anti valeur ebele donc tobi mwasi akena tina niveau ya koyiba bapesi biso basi kombo bamaki ngabwa babengi biso ya maki ngabwa oza ta mususu moko ya bakartier na kata ba commune ya ville ya Kinshasa tobenga miki ngabwa na yebi te kombo na ka so yoki on ka te so kene tina zando munene weka ba mama kingabwa batela sak ba mama kingabwa do kebela nzoto na yo ko ba mama na ba na tactique moko système moko ko yibela impossible. Alors quand on a ta maison, on a surtout na ba prix, on a kuna tamso akubako so meloka 1000 fois bien 2000 francs, mais ba yibe bloka $100. Ba maman na ngai. Nebi ke bino pe parmi ba maman wana ba maki ngabwa, boza na mino branché na vente télévision. Bozo ngala ka image to utio la kise ya mwasi ya kwa. Maman wana asale entreprise na ye. Maman wana aboya senga. Mais biso pe ba tuzo na Afrique. Téléphone sonaka ya ma kurute mama leki tindela ngambongo. Mais to ka iso ke mbongo nga na tinda kona sala ngomu na mbongo kwa ngate bien na poto. Mais bon moni image. Yo ndimba bengo mama kingabo. Ndiko balance. Komi pesi valeur te. Yo sepeli na oyibaka. Mais na ebite tango tozoloba. Bi ezo pesa ka pasi. Eze maomba soni
tango yo yibi moto yo yibi eloko na ye moto wana lobiti akotia maloba ako regretter regret ya moto wana yo yibi epa na yo kobota nini oza mwasi pole tolobela ba mama mwasi ya moyibi nakolika mwasi ya moyibi même na libala kosimba te ata na foyer na kata ndaka libala mwasi ayibaka na ndimi te mobali moko vana mwasi wayiba yanto baki na bino. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur te. Celui qui trouve une bonne femme il ne trouve pas bonheur. Pour une femme ne tobaki akoza une femme prostituée une femme moyibi mwasi ya bongo pour baki ko trouver bonheur tango yibe eloko moto moto wana regretter moto wana lobi maloba par rapport à eloko lebi te musala azo sala pasi nini azo mona lele comme même na ba avenir bana basi ba komoko tapena pa makota yibe eloko moto ozolona nini tango yibi moto atanga tie maloba ne ezana yo izo mwana na sana nga bien na yibi osalele eloko wana mais sur le plan spirituel lobi okokumba nzeni okobota soki balakelaki ntango oyibaki eloko wana yebaki bilake na soki esala epa na yo te moyibi ekosala ata na mwana na yo ata ya bana na yo ekolanda bino kaka malobo wana soki oyebisanga ntango yo kotika génération na yo bano baza na bango ba innocent bayebi na bango eloko te mpo mama na bango ezalaki moyibi bakosala réparation wapi na lelo mpe bayindi babungisi bonzambe yebisa ngai bato bayebi na bango te bamonaka biso zana eloko mona famille esimbaka te bie bana nyonso tokomobota na famille bakomaka miyibi to tokoma kobungisa bilo ata tona eloko malonga baya koyiba yango mpo nini yo mama yo mutu moko yo mama o wana ya ebandeli obengamaka mama kingabo oyibaka eloko ya bato yo mwasi o wana okende koyiba eloko ya bato omipesaki valeur wana te elandi yo génération en génération elandi bana na yo elandi bakoko soki bayebi ndenge nini ya kostope lien wana te bakotikala nango bomoi mobimba yo tolobi etando iye esengeli tolandaka yango totiaka yango mpena matoi na bokebi mpo bansenema eza ebele oyo nesonge nzela baza kopesa lolenge ya bomama manaka na bino mwasi yo wana moni loko akopi banti valeur ya omona ngo kaka amoni yango normal lelo oyibi c'est bien bon eza mpona intérêt na yo yoyibi mpo misepelisa mais lobi mbuba nango eza nini mwasi abongaka na moyibi te mwasi abongaka na lokuta te mwasi oyo asimbi nzungu oyo elambaka bilei makoko matatu masimba nzungu mwasi yo wana mwasi oyo na récitation ya femme noire bapesi ye valeur babi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation mwasi yo wana oyo tozolobela lelo oyo abongana na lokuta te abonganaki moyibi te abonganaki ndumba te mwasi yo wana femme docile femme soumise ekobanda ye bomwana mpo aza elenge mwasi aza nanu mwana ateyami malamu mpo lobi ntango akoma jeune fille ntango akoma mama na kati ya ndako ayeba ndenge nini esengeli azalela ezalele mabe atika kibalamukaka na ntongo sans brosser liputa na tolo te nakende na balabala nasolola mwasi yo wana ye nde toza nango mposa na société na biso ya lelo totika komimona ndeti babiloko toza ndeti biloko pamba na kati ya société tomipesa mpenza kilo wana mpo biso nde bamemi bomoi mama na kati ya société omitiaka place nini mwasi moko natalaki na etanda lobi nga kutu na kosenga meme maputa yango batika kolatisa yango biso tolataka maputa te nayebi te mpo soki eza identité na biso eza kozala na biso kolata liputa eza ezaleli ya mama mikolo na mikolo soki obi tolata liso liputa te se koza mwasi te tolata nini kasi yo opesaki tolata nini bandeko balandi lolenge ya bomama eye mpo tosololaka ngai na bino
tolobaki na bino na manaka uti koleka ntango mosusu soki ona lobi te boyebisanga nini esengeli naloba tobosana pe te etando iye eye mpona kokorige ntango mosusu betando eza ebele mwasi pa bima na télévision esengeli kaka tya maquillage mwasi pa mona na liboso ya bato faza ya lolenge moko te maye ozobimisa kati na yo na ozala lolenge na ozanga lolenge maye wana soki eye mpona kobongola ezaleli ya bato yango nde eza na ntina yango toyebi etando ya vamu télévision tolanda yango na bokebi topesa yango attention topesa baye bazoleka wana chance bateya biso batalisa biso ndenge nini esengeli moto ya mikumba ndenge nini esengeli mama amitambwisa lolenge ya bomama bakoko na biso batambolaki lolenge nini bakoko na biso basalelaki lolenge nini bakoko na biso bavandaki ndenge nini na mokili yango wana tolobi biso tozokozwa appui na biso na yaki mpa vita na nengwa nzinga na nengwa mafuta sikumi ya semone esengeli evanda kati ya bomoi ya bamama mpo mama amipesa valeur tolanda bavideo totie lelo mibale na kati ya émission iye mpo toka kocomprendre valeur ya mwasi eza wapi mwasi eza motu eza yambo motu to na bi motu eza oyo te otie na kati otie na motu na yo mwasi esengeli azala na mayele ayebaki ngai nde nazali nzungu elambaka bilei oyo epesaka bomoi ngai nde nazali bomoi ya bayindo nabaki na bino société ezanga basi na koliki ekozala société kotambola malamu te soki Mzee Kabila alobaki révolution sans mwasi eza révolution te donc mwasi esengeli azala partout yango tomonaki yaki mpa vita na kati ya révolution tomonaki nengwa nzinga na kati ya révolution ebongo ngai na yo mama babi basérie télévisée ezokoéduke te novelas ezokoéduke te bafilme nigérien ezokoéduke te landa etando iye vamu télévision mpo ozongisa makanisi na ona esika na yango esengeli omiloba pena wi natambolaki mabe wi natambolaki mpenza lolenge esengeli te ndenge mwasi esengeli atambola yango wana tolobi ntina ya etando ya vamu télévision matondo na bino bandeko balandi bocomprendre ke lelo nasali émission oyo ntango mosu na mpasi na motema na kolobela ezaleli ya bamama oyo bamama bazokoka te kobongola mikolo na mikolo mama azolakisa ezaleli mabe na ye bisika nyonso esika avandi ata asalaka na kompani ata aza na société ata aza na ndako ata aza esika nyonso azali azokoka kolakisa te ezaleli na ya malamu yango tolobi na bino matondo na bino lisusu bazokoba kolanda biso bolemba te bozape te chaque lundi na 14h lolenge ya bomama na vamu télévision totikalaka toujours branché mpo tolanda bamanaka malamu mpe bamanaka kitoko na télévision na biso ya bonsomi na télévision na biso oyo ya mbongwana télévision ya yambo ya bayindo totikala bongo branché tozongisi bongo matondo ya mingi na fumu kusu kia mzana mpanda na ngola nesongi ya nzila mokobi misala 1921 papa bolemba te bokoba na bino koteya mpo eza bongo mosala iye bino bozwaki mpe likabo na bino biso tokotikala kaka nsima na bino mpe kopesa bongo bino maboko matondo mingi na bandenga akelaka esika bozwami longone na bino bamama bokoba kozala na biso bana mpo tozwa susu boyebi ntango nyonso mpe na ngonga nyonso tozongisi bongo matondo na équipe technique mobimba baye basungaki biso émission na bino lolenge ya bomama ekoya koleka bongo na lolenge esengeli tozongisi matondo na bino bravo na mosala oyo bozali kosala alobi na bomoko nde tokolonga tokutani bongo mbala ya nsima na nimero mosusu matondo